mbinzo. Olamba lelo mbinzo na nguba makayabu na mbisa ukauka. Na ena bejana cha mayibu me na bosa na usomba mayibu na okotala mayibu so na ukuta nango. So mbinzo na lalisa na mai 3 jours. Na mungwa na 4 po izonga fresh net auto somba na kin. So ndo moni yango boy ekomi pete ekomi pe so chango na minu pe okipe ake ekoti pe amungo izongo kwa mbinzo a mai ya sika. Bon après na sukoli mbinzo na nga na chena nzungu. Bon soko lamba bilo eza na nguba il faut lamba on a ba nzungu a kilo. Nzungu eza bien pour secret cuisine de nzungu. Se nzungu no eza mabe bilo nyonso lamba ezika et après bilo ebele pe si sola ozika. Bon ana na makayabu na nga ambassade. Makayabu dana lalisa kwa na mai. Eza de après na otanga na kata nzungu na petuna. Ouais, après na sukoli yango, mais na remarqué que nzungu nanga eza déjà muke avant kutu na lamba. Na remarqué que nzungu ezala muke lo na osala na changer na nzungu nanga musi ya munene pour tellement que na lamba bilo rangu besinga na balula rangu air nyonso. So nzungu déjà eza muke na sukoli de makayabo tilapia. Bon na nzungu na bino simana kusoma mbisa ukauka na somba na mayibo. Yep. Mayibo matoi. Mai bona bisi yango ekoti na mai. Otozela yango efungwama topesa yango mwa temps po efungwama kwa. Normalement alalisa yango na mai mais tellement que na bosa na kosomba. Yeah, mais na opesa yango ka mwa temps et efungwama nango. Après quelque temps, monde mai efungwami. Par rapport à ndé na chaka on a mai. Monde komi minene. Pour un petit peu na lambe la nyonso te po eleke bele. Moni. Ya bilo na biso c'est comme prêt. Mbinzo na makayabu izana tellement que nzungu izala mke na baloni na bassin. To na mbisa okauka. Izana mayibo matoi, eza déjà sukwami, matungulu, tomate pe na blend, aza pe na nguba. Ngomnene. Tozala na biti dola de la olive oil. Yeah, so na sala ba deep fry, na sala ya mususu, na sala pe deep fry mingi, na sala hair fryer. So na linga osala kulambela olive oil ona so na golamba kwa. Okay, oil na yo. Yo. Quantité ane kopi. Pour avoid pe ma fruite belé, já pe bien pour la santé. Bon, on va faire ma tungulu now. Il faut comme un brown. Et après, la ligne peut-être que j'ai alors faut changer couleur, on a happy. Et après, on a vu tomate na nga na blender qui na ail. Na poivron, na lambe la tomate mbuma mingi par rapport à tomate à boîte. So lo na ola mbeze belé c'est que esenga pe tomate ezala tellement que lo na ola mbeze belé tomate pe fo ezala donc tomate mbuma wana na sala ki tomate mbuma na ail de bon na blender kiango na poivron moko ya jaune et après na ozoka lutu moko ya tomate à boîte na ko add na kati sikoyo na bati tomate ya boîte na kati. Siko ide na ngai na zolamba na loba kolamba eza common sense. To ebike biloko to liaka ba biloko neti ba mbinzo eumeli déjà na kati ya eumeli na kin bakausa no makasi poke ekomela biso koto ekota banyama te. Ekomi awa si se fandi na poste. Na poste sous to récupérer
tokotisa nsu na ndako efandi yango moi nalalisa mbinzo nanga 3 jours na mai ya mungwa siko nde natie tomate nanga bongo eloko naosala naozwa mbinzo na ngai naotyango na tomate wana mpo naza na besoin ke mbinzo wana ezala na goût ya bien so natie yango na suka ekozwa mpenza flavor wana te siko ndenge eza nazozwa mbinzo naotyango na kati mpo etoka na tomate ebela na tomate nzela moko mai mbinzo ekoti na bati feuille de laurier nazwi vegeta oyo deja nde omoni yango boye eza deya na mungwa so be careful ozolambela vegeta so lokwa biloko eza ebele nazwi lutu moko nabakisi et après naozwa kibe maji moko nazobakisa na kati après nabakisi mpe mbisi ya kokauka na kati makayabo eza nango na problème te mais mbisi ya kokauka oyo na mbinzo oyo yango deja na problème mpo bakausi yango na bajour ebele donc il faut ozolia yango mpe il faut ezala na flavor so nabakisi mbisi ya kokauka na kati kwa nabakisi yango wana nde boye tozela siko tomate ekauka makambo nyonso ezala bien deya nabakisa mpe kibe na ngai nabakisi vegeta nayebisi bino bikefo na vegeta mpo ozobakisa mpe makayabu na kati soki obakisa makayabu na kati oyebaki makayabu wana mpe eza na mungwa mpo mungwa nyonso esili te so olingi su te olamba biloko boye opesa papa alia biloko ekomi lokwa susu ekomi mungwa ya makasi donc faut ko avoid wana nde bongo moni mai ya tomate nyonso ekauki siko mbinzo na biso ekomi okalingama na mbisi po tobalola yango mpe ekalingama nano jusqu'au mai nabakisi bien nabakisaki mai ya liboso nabakisi ya mibale nayebisa bino kolamba eza common sense donc ozobakisa mai na quantité ya biloko ozolambelela po awa nabakisi mai wana mbinzo wana deya ndenge ezana ekoti mungwa na kati ekomi mpe na goût ya bien donc soki moto alusi yango atafu nango eza na goût ya bien e apres eloko naosala naobakisa makayabu deya nasukolaki nabakisi makayabu na kati nasaleli de sorte bien nabakisaki mai ya liboso nabakisi ya mibale nayebisa bino kolamba eza common sense donc ozobakisa mai na quantité ya biloko ozolambelela po awa nabakisi mai wana mbinzo wana deya ndenge ezana ekoti mungwa na kati ekomi mpe na goût ya bien donc soki moto alusi yango atafu nango eza na goût ya bien e apres eloko naosala naobakisa makayabu deya nasukolaki nabakisi makayabu na kati nasaleli de sorte après kobakisa makayabu estce bozo remarke nde biloko nango ezotoka kilo elingi kolobaki mai eza suffisant te na kati mpo nabakisa mai mpo etoka après kobakisa makayabu estce bozo remarke nde biloko nango ezotoka kilo elingi kolobaki mai eza suffisant te na kati mpo nabakisa mai mpo etoka
ekozala enough mpona biloko na olamba. Natie katikati ya kopo ya nguba. Siko nazobalola natala. Omoni malgré natie katikati ya kopo ya nguba, sauce eza nanu kaka mai. Elingi koloba ke nzungu wa munene oyo nalambi oyo ekota kopo ya nguba oyo mobimba. Donc naobakisa su nguba. Nde bongo. Sikoyo nabakisi nguba nyonso. Eloko naosala nazobalola yango lisusu. Naobalola yango mpo nguba epanzana partout. Et après natika yango etoka mpona 20 minutes. Après 20 minutes, loko na biso ekozala prêt mpona kolia. Donc yango wana nalobi lisusu na répéter. Mutu nyonso wana posa otala video, aotala yango epa mama ezu. Oyo ayebi mama ezu te kombo na ye Henriette Kilumbu Shembo. Aza leki na ye. Donc yaya nanga asalaka bémission ya biloko ya kolia. Nde bongo oyo aza na posa nango akotala epa na ye. Bon eza nango juste nasali kaka mpo esunga bandeko nanga basi. Nga nazwala nga opportunité biloko elambama na opesa ngo plus ou moins 20 minutes. Nde bon nabeti sete na mungwa. Toyebake makayabo eza na mungwa. Nguba ozobakisa na kati eza na mungwa. Donc zala sensible na mungwa ozobakisa na biloko na yo. Nde sete na nga makasi mingi mpona recipe oyo ya lelo. Recipe na biso ya lelo eza makayabu na mbisa okauka na mbinzo na maebwa matoi na nguba. Nasali yango mingi mpo eza biloko ya mboka ya bandeko na ba congolaise, yango nde tolingaka kolia mingi. Donc so oza congolaise oyebi eloko nini naoloba. Koto mpe na maboke nango ezotoka na bandeko kotokisa yango banda depuis 12h45 natiaki yango na moto. So nazo target na olongola yango na 14h45. Nasala liboke ya mbisi nde bongo nalakisa bino mpe na ebandeli. Donc yango oyo ezotoka. Biloko nango ezotoka. Ndeka na ebisa bino na obeta sete mingi ka mpona mungwa. To yebake makayabo eza na mungwa, nguba totie na tobakisi na kati eza na mungwa. Donc ozobakisa ta végétal, il faut osalela mpe ya mutu na o bien mpo olekisa mpe biloko mungwa te. Et après maboke nasalaki yango wana kuna ezotoka. Donc eza liboke ya mbisi na banda otokisa yango banda 12h45. So nazozela ti 14h45 nalongola yango. So nalongoli yango na 14h45 ekozala ya kobela. Pe so nalongoli yango mingi natiaka yango na four lisusu ata mpona 30 minutes. Mais lelo namoni lokwa na otia yango na four te mpo nazowela temps il faut nabima. Nde bongo c'est ça. Alolango naokotisa lutu bati na se mpona yeba ezozika upa ezozika te mpe mpona nini ezozika te. Moto na nga ezalaki na température ya likolo ya liboso nazokalinga babiloko nyonso. Mais natie nguba nazwi na diminue température. Nde bongo nasalaki nazwi na diminue température ya moto. Natie yango na moto ase mpo ebela malembe mpo nazikisa biloko na se mingi te. Mais siko naotia lutu ti na se nazoyoka te ke ezokangama. Donc eza nano bien. Bon monde naokotisa lutu na nga biloko na biso ebeli. Biloko na biso ekomi prêt. Nde boye nakolakisa bino mpe nde nakotia yango na sani okolia yango na fufu. Nga mingi nalinga kolia yango na kwanga. Mais nayebi te lelo so nakozwa kwanga. So nazwi kwanga te nakolia yango na makemba. Nde bongo biloko na biso ebeli. Merci mpona kolanda badetail nyonso. Nde bongo ekozala na channel ya mama Henriette Kilumbu TV. Moto nyonso alingi atala yango akolanda ye na YouTube. Na otindela bino balink makambo nyonso mpona lelo biloko na biso ebeli. Na olakisa bino mpe ndenge na servir yango.
pe ana ofungula liboke na olakisa bino ndenge liboke ebimi pe. Merci beaucoup. Nasali yango po esunga bando na mercredi na bando lamba. So oza na besoin ya eloko oyo oza na besoin oyekola kolamba okotindelanga message. So nazwi ba message ya mwa ya bato ebele. Bon, soki nazwi request elo momba mibale ou bien 3 fois nde eloko na olamba. Mais so ezaka moko moyen na lamba ngo ezate ou bien na olamba eloko nini nayebi ke bande onanga ba oki koyekola kolamba. Nde bongo. Zala fruit ya kotuna question ou bien ya kosenga video elo nyonso zala ngo besoin osala zala fruit nde boye bilo na biso yango surtout ke biloko mboka donc bana kini bayebi partout boyebi nde nini biloko eza elengi. Donc siko ekomi air ya otia babilo na sani nayebisi bino ke na otiela bandeko na ngai na omemela bango. Elo mosusu na ngai nabeta sete bandeko na ngai basi totika baje ya basani ya changer couleur likolo ya mesa. Basani oyo na nango GD4, basani oyo na nango mpe GD4, basani oyo na nango na GD3. Donc kaka ndenge ose sacrifiaka osomba complet ya soutien na caleçon nde pe se sacrifier osomba sani ya kitoko ya koservir na mesa ero lambi biloko ya kitoko nde bongo. Totika baje ya basani ya ba changer couleur ozi sani ya rouge ozi sani ya vert ozi sani soki ya mauve otie na likolo ya mesa. Donc to respecter place nini otielaka moto biloko ya kolia to ero servir yango epesa pe posa nde bongo na otia biloko na olakisa bino pe. Biso komi na suka yango wana ekoti na basani yango wana. Donc lelo ba osepela makasi yangamo yango oyo eke na congélateur yana na nzala na bimisi moko na lie.